Kilenge ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. La direction de l'Union pour la démocratie et le progrès social a franchi une nouvelle étape dans sa lutte contre les actes posés par des individus se réclamant abusivement de la force du progrès. Conduite par le secrétaire général et président de l'UDPS Tshisekedi, l'honorable Augustin Kabouya, une délégation composée de ses adjoints et du collectif des avocats conseils du parti s'est rendue samedi au cabinet du procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé pour y déposer une plainte contre les auteurs présumés de plusieurs faits jugés infractionnels. Au sortir de l'audience, Maître Watanga Boemedi, l'un des avocats conseils de l'UDPS, a expliqué la démarche entreprise par le parti présidentiel. Selon lui, la force du progrès est un mouvement qui œuvre au sein de la Ligue de jeunes de l'UDPS avec pour mission principale la mobilisation des membres et l'encadrement politique et non la commission d'actes contraires à la loi. Madame et Monsieur de la presse, vous nous voyez ici devant l'office du procureur général près la Cour de cassation. Nous sommes constitués conseil de l'Union pour la démocratie et le progrès social, représenté à cet effet par son secrétaire général, faisant office du président AI du parti. Et bien, vous le savez très bien, vous la presse, vous le relayez des fois des cas que nous pouvons identifier en droit les faits infractionnels. Les partis se disent non, on ne doit pas rester indifférent dans ce sens. On doit porter plainte contre les gens qui parlent au nom de la force du progrès alors qu'ils ne le sont pas. Ils commettent des dégâts dans les différents riz, non seulement pour la vie de Kinshasa, mais également pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et c'est dans cette même logique que nous avons choisi, nous avons opté pour le parquet général qui a compétence sur toute l'étendue de la République. Ce n'est pas pour seulement regarder pour le cas de la ville de Kinshasa, mais pour d'autres provinces. Donc, où vous trouverez les gens qui se réclament être de la force du progrès. La force du progrès est un mouvement reconnu à l'IDPS, œuvrant au sein de la Ligue des jeunes, qui a pour mission de mobiliser les membres et non une mission contraire à ce que nous déplorons tous avec les paisibles des citoyens qui violent intentionnellement les droits garantis aux particuliers et en faisant des cachots illégaux tantôt. Vous constaterez, madame et monsieur de la presse, depuis l'avènement de l'IDPS au pouvoir, depuis 2019, il y a certaines personnes que nous avons connues tous à Kinshasa, des Chegué, des Koulouna tantôt, et aujourd'hui ils se font passer les membres de la force du progrès comme si la force du progrès était devenue une ambassade où tous les malfaiteurs peuvent venir se cacher. Donc ce genre de criminels, nous sommes venus pour les déférer devant la justice et nous avons voulu commencer par les parquets pour les investigations de cas éventuels. Donc, ça ne doit pas se limiter seulement pour la ville de Kinshasa, ça ira partout. Et pour celui qui va se réclamer de la faute du progrès, qui ne le trouve pas, en tout cas, il sera derrière les barreaux et il sera jugé conformément à la loi. Prenant également la parole, Augustin Kabouya a tenu à rappeler l'identité et les missions réelles de la force du progrès. Nous vous avons bien expliqué que la force du progrès, c'est un mouvement affilié à la Ligue des jeunes de l'UDPS. Après leur passage au parquet général près la Cour de cassation, les responsables de l'UDPS se sont successivement rendus au Palais de la Nation ainsi qu'au ministère de la Justice pour la même démarche, dans le cadre d'une offensive visant à mettre fin à l'utilisation frauduleuse du nom du parti et de ses structures. Par cette initiative, l'UDPS entend réaffirmer son attachement au respect de la loi, à la discipline interne et à la responsabilité de ses militants. En choisissant la voie judiciaire plutôt que les règlements des comptes, la formation politique de Félix Tshisekedi veut démontrer que nul ne peut se prévaloir de son nom pour commettre des actes répréhensibles. Cette démarche traduit la volonté du parti de préserver son image, de sanctionner les comportements déviants et de renforcer la culture des disciplines qui doit caractériser ses structures et ses membres à la République.
Atamaya Balobi ne fait jamais perdu. Donc on a finance. Oui, ministre de comment est là? Moutounio, Abi Moselou, vous avez un mono kaka. Tout le monde a dit progrès, on y a ensemble. La monnaie qu'on peut sauter à Pessina Moutouka. La Siliba qui l'a moutouté, n'a pas moutouté, la combat la sala. Non, voilà, les deux, c'est les amoureux. On y s'est lancé. C'est le biso bafort du progrès oyo tobundaka na pouvoir ti na opposition ti na pouvoir tozala milice te jamais na pouvoir tokoma milice eza bongo te eza kosoutenir plete ya UDPS mpona bafort du progrès ya mabe oyo bauti baparti mosusu baye koinfite biso badima na mpwasa eza bongo te bato baza kointerprete makambo wana ndenge na bango biso moko atake quartier général esika fort du progrès ezalaka la 10e millimètre tolobi boye plete ya UDPS toza kosoutenir yango mpo bainfite baleki ebele bato bauti baparti ebele baye kolula pouvoir bamayebe toyebi na le tozali l'opposition jeunesse oyo ya PPRD babandeki kotambola bamandoki nde nayebi yango te bana pouvoir bainfite biso yango tolobi drapeau UDPS kote bato ya fort du progrès ezali toboyi drapeau UDPS ezalaka toyokani ilite drapeau UDPS peti wana so oza fort du programme mabe okokangama toyokani invitation eleki bato auti baparti parla baye koinfite biso na fort du progrès ya bandeko mosusu ya baopposition batili bainvitation eza bongo te biso toyebi la police etravaka na babirode ekomi soki birode na marche bao babi fort du progrès plete ayi bepesi biso bafort du progrès ya solo oyo tobunda mpona makambo oyo tata congolais tu azala na kimia eza bongo te pouvoir na biso eza ya kosala bato mabe te pouvoir na biso eza ya peuple nyo oyo tu atambolaka na kombo ya fort du progrès na ndenge ya bavire leta kosala mosala eza bongo te nazongeli ndeko Pierro aza na kapasité moko te ya kotanga kombo ya fort du progrès na bavile aza kosala bongo te ya kotanga kombo ya secrétaire général ya parti papa ya malamu alingaka bana na ye babunga nzela te bongo te toseni plete ya UDPS na diprogrès to atambolaka na mbilinga leta kozala nsima na yo message na biso eza bongo merci beaucoup c'est bon. Jama Kabundi yo kangisa ngai likambo ngana yo silite ngafuna samba na yo parce que eloko soki eza haute trahison soki olongoli mavunga personnel mais yo ozwi pouvoir falo berger biso mais okangisa nga na mona basombo na mokili à cause de vous yo komobundisa chef de l'état en tout cas vraiment pas ce niveau la comédie a beaucoup duré. Il y a qui n'a porté le pète au Samana, mais il y a qui s'est dit, Batem Sare na Sendwa, na ba jeune wana, soit il doit ma casse, mais va kanga bien dans ma boue. Comme faut pour toi informer ton pète ba jeune à tout le monde Lyon, tout le monde chef.
ke baba bakokweya na wana basantoire bimabima na balabala yo lando batone na nsima bakokima yo te anti balakweya kana franki dongo attention bima na balabala tokomona. Bonjour combattants et combattantes. Ezo sala biso pasi. To bayi wamba parti to fanda kimia to lobate mais tozo kokate. Bozo pousser biso ata lelo mkolo para robeta to lobaraka. To moni plainte ba yotu kotika contre force du progrès et pas ndeko combattant Augustin Kabuya na combattant de Obizibu. C'est bien. Botiki plainte. Bobi kenon ba infiltrer bazali. Mais banani ba favoriser ba infiltrer la carte force du progrès. N'est-ce pas que Zandero Kabuya n'a favorisé infiltration la carte force du progrès? On a recruté tous les Koulouna qu'on comptait Koulouna pour la combattre la Bokonza Augustin Kabuya. Les loyo boye. Il fallait qu'il y ait des personnes qui des congrès. Vous avez saboté les orientations de la haute autorité de référence. Kobinobo Kangara, il dépêche dans ma boko. Bozo, il dépêche en otage. Yona Deo. Bozo, il dépêche en otage. Biso ba révolutionner cette offense kimia. Mais bozo, ndika biso tolo, ba poza bokonzi na biso. To buna na bokonzi oyo poto zwango peto conserver yango. Mabeo et salami na force du progrès. Mais tu remonter ta histoire d'attendre où il y a procès, il y a Wampanga. Banani baboma kabase le Wampanga. N'est-ce pas qu'il va se présenter comme la force du progrès? Mais bazali na obédience ya nani? N'est-ce pas qu'il va bazali na obédience à Augustin Kabuya? Le loboye, bonimbo exposé bana batu. Bakanga kantibal awa koti boloko na likambo salité. Pourquoi la force du progrès? Les loboye, biso ba fédéraux, to travaillera toujours ensemble dans la force du progrès. Les lots, ceux qui sabotage, boye bidon et ça entre la police et la force du progrès. Les lots, bako bando sa bana wa sabotage. Bako banda ko boma bana batu. Bako banda sa n'importe quoi. Na place to bongi sa parti. Total ndenge nini ya kozongi se code du parti. Poto eba ndenge nini so muto continue la partie copé ces lignes de conduite. Vous avez tout rejeté, vous avez tout saboté. Et le lobby on se plaindre qui était force du progrès, ou ya banda ko lobano des forces du progrès, à sa force du progrès te ba okangaye. Est-ce que eza passe hein? Ata biso ba tutozo ba carte o ya identification, mambo carte ya identification. To banzango lelo. Depuis Kabound, si le IDPS est incapable de remettre cette chose, on a combien de combattants? Mais tu vas adhérer à l'IDPS chaque jour. Tu vas adhérer à la fédération chaque jour. C'est lui le Koufa. Et si on tout, et bon, Kenda qui se référer. Kabouya a la présence cellulaire. Alors que non, on a pensé beaucoup de la présence cellulaire. Makamususu et Mamtolo Bate. Donc, et ça nous fait très mal. Ce qui est dans la moutou, oh, biso IDPS, c'est bon, porter plainte. C'est bien, c'est bel et bien, M. Augustin Kabuya. Oh, y a boyi koto sa ba orientation président. Mokonza loba qui était congrès côté. Ce qui congrès côté t'aurait touché, ba texte na biso, et qu'on permettre biso, to sali sa carte, et qu'on permettre biso, to éviter infiltration. Bolingi bo diriger la carte à désordre, pour boye ba nengeni ya otikala, kaka ba éternel, ba konzi. Mais d'ici peu de temps, nous allons nous prononcer. Te promettre que bino to se prononcer. To tika maramo boete. Bo exposer bana batute. Na bilo boke au sala wana vous exposez les enfants d'autrui. Tala ba opposé, ba komi na otanga komo muselu. Ba opposant, ba komi otanga ba komo batu. Ba opposant. Mais au lieu de porter plainte contre ba opposant, o bazo linga, ba kende parler de la nation. Oba lingaki bakende na palais du peuple. Na batu oyo ba armaki bango na machette. Ba armé ba jeune na machette. Ba vidéo circulé. Les trois na bundi na bango awa na sayo.
plus de 50 jeunes armés à machette ya sika ya eside ya lamuka ya bakabundi bayaki ba attaqué biso na salo na ipak balingi batumba ipak to sali résistance banani baki ko secourir biso muselu ayaki to sali na muselu na butu wana ni tete intervention o bande ko baki ko secourir biso betonga to compter ba mort ko biso betonga to lungwa wana te bitumbe zaki wana ba jeune wana ba ya plus de 50 na ba machete sika bozo exposer biso bozali ko exposer biso bokonzo e bongi to conserver yango boyebi bien Joseph Kabila rebelle qu'il est a Tchembongo na biloko na bango ya soi-disant opposition bazo armé ba jeune ba pesa ici boni code sabino moko na ba bêtise tango kanga innocent et son victime moko boye au principal musaku sala musala no convaincre oui ya Francis yo sa le quoi pour battre oyo eza mabele ya ngaba eza chapeauté par yo bourgmestre numéro 1 le représentant du chef de l'état na mabele eza yo makambo esalema na basuper baterminis a na ngaba mokolo osalema nde le jour nga na yo ko ifoto ngai na yo toza barepresentant chef de l'état nga na osala na politique yo osala na administration makambo bashako baseko awa deja aseko efanda lokola aseko afanda awa mwa muta kota lisusu awa oyo akomeka kotia makolo akomonana na nga na yo akomonana na nga na yo po tokokomana awa ti mokolo etoko yesokola papa panza wenze oyo eza na pano panza wana nga mpe na posa natia mpe base na nga wana place wana panza so moto afanda wana te seme etikala vide biso tos'impose tanke toza badipogre tos'impose panza nde wenze wana ngo biso toya papa tokeino watala no place wana mawa mabe obongi na vie ngai nazoyebisa bino ya bino na bongi na IDPS te IDPS tika kosombela ngai ata voiture te ata lutu te makelele na ngai muntu liboso asombela ngai arrière dilondombo moyo témoignage muntu asombeli ngai lupangu lero naza na etage likolo na tongi dilondombo eske eza IDPS IDPS kaka makelele muntu interpele nga te naza na kanda muntu oyo kointerpele nga te IDPS bapesa nga eloko te bitumo nga na bunda bapesa nga nini natalaka na télévision enome komuna nga ebimaka te yango mpona kende nkamba nakobandela télévision turo na vandela télévision motema ezobeti enome motema ezobeti nalobi soki yanga ebimi te ata ndeko na ngai sekobe eyebi na suka sekobe abimi siko nazotala siko na kati ya IDPS siko nani akobimi biso kaka bongo yango tozo babisi tokende bamukimba basokola biso chef na biso bati beso mona biso batie biso kitambala lelo bokoseka batie biso bakangi biso bi api rouge na yango tozosenga mokwantongo yokabila biso be mawati gato oyo eza biso nyonso marché central boulangerie oyo eza biso nyonso papa alobaki prenez-vous en charge siko tose prendre en charge bozomona biso te nani akosokola nazosenga paster moko anguya asokola kabunjalesa oza wapi osokola bakombata papa arma na nkamba ngai natanga kaka mfumukimba ye nde oyo ya liputa oyo makolongulu nde oyo tozoluka asokola biso pasi bazomona biso tala bakombata nde bazokufa nza babetinga baku
na yebi belonga batu ba ona ba 5 ba 10 tiane ba beti baza nani bali progrès boye penja munwa na mutu boye penja ba komo na bango ko beta ko beta kina kilo ba ke kilo comme nani bibe ba caché ba nani ba zaza na belé ba caché ba za 4 ou 5 ah ne ba beti nga boye moi mutu bisema boye penja et le côté muso masa mwana na mutu bisema ishet na ese o bisali ishet basiliki le fois beta fa kanginga mutu akala batinga bilamba mutu akala pande ba botanga na sa décalé ba beti nga fimbu mais voilà ozo moto ozo mona ba fimbu tiko di pogo to sa musala boye penja mais na nga mutu o tedi musi ngo boye na sola sibili bilamba na ngo ka mawa tiba nyo so tu ye pete nga yo na di papa nge bungi vedo la nga ngina na te faut faire un charge iPhone et bungi avec du progrès avec idéologie il y a Bessemandé jusqu'au bout qui vivra mon era force du progrès contrôle du progrès bomondi bosalinga bino bokomisa mboko royaume bokanisi so boutiliser force bokokanisa biso tokanga mpe monoko te boyeba ke pouvoir oyo bokomo utiliser mpo bosala babesoin na bino maléfique biso nde topesi bino yango biso mpe nde tokoretire pouvoir wana bomoni lobi lisusu soki marche eza bomonanga na nzela na kolemba te sekedi tu dois partir mboko eza ya yo te okoéterniser pouvoir awa te okokende Bon, les latos, oh maman Marthe, la reine maman Marthe, l'air yangoyo. Fachine, Tsegibino, Azana mandate. Bon, on va te Azana mandate. Azana mandate, le seul, unique. Bofali bokati to okanga mnoko to kolemba te biso naza kabuliste du sang. Bomoninga, ngana Jean-Marc Kaboul toujours pas to ko arracher bino pouvoir na kolemba te. Bofali boye. Toyebi bino, bozo pouvoir auto pesi bino bozo linga ko utiliser pour nos sala makambo mais toza kaka. Claude Maluma, liso le liso, makambo lobby, force du progrès, contrôle, force du progrès, contrôle. Nasugi wana. N'imbécile Augustin Kabouya, mutumoko a salité. Ah, nzambe na ngai. Tala ba Augustin Kabouya, mutu molayo kasa meta mama Didia repasaka. Mutumoko a salité Augustin Kabouya oyo. Yo finga église catholique yo ko finga monseigneur Chole yo. Mais église catholique est soutien la bino. Soutien bino besoin d'église catholique biso to zwango te. Ba manipulateur. Bino kasi Congo bino nde bo ba roi Congo Yo Augustin Kabouya yo finga monseigneur Chole yo. Chole lekio na mayele, Chole lekio na bolinga Congo, ozanya bande ko bo excuser ngai pona koma na niveau politique mais tikana lobela nano salita mona mobalo Augustin Kabouya. Salité mutukuta yake tala sengle mi balete taka salité tala mutu mulai salité mutu mobo azofinga monseigneur Chole bozo finga cardinal bongo bino bataide boko finga cardinal bongo mais de toute façon monseigneur Chole cardinal bongo ba évêque nos bazaba congolais bazaba ba berger ya peuple vous dirigez Congo bien te ba soutenir qui ont Félix Tshisekedi obosani ke ambonga soutenir qui ont tango oyibaki Martin Fayulu élection mais ba moni okoki Congo te peuple kassaye bozala la maturité peuple kassaye bozala la maturité. Seulement une question. En qualité, nini oyo force du progrès attaque à bateau à moto, a refait sa bango ba taxe, il paraîtrait qu'à foutre sa bateau à moto ba taxe. Il paraîtrait qu'il y a lui-même un bureau, le bureau il y a la police, na étant mobimba il y a Kinshasa pour ne parler que Kinshasa. Il semblerait que force du progrès, Azam même n'a pas cachot. Et moi je pense que ça, ils allaient saboter Moussala Nyon Souton Koumou et Kolo Anakata Osala.
Pendant qu'on a qui force du progrès, Azali encadré. Comment la Katia, parti politique, il dépasse. Moko ya département, c'est un département, mais Azala logo na ye. Yangwana bacheli biso. Akozana logo na ye sur base de quoi? Ezali mouvement citoyen na Katia IDPS. Est-ce que Ezali parti politique allié, il y a IDPS? Désolé. Non, franchement. Non, mais tant qu'il n'est pas, il n'est pas. Ce qui est allié, Moko, il y a structure. Allié, il y a IDPS, c'est une chose. Oui. Mais ce que Zali, branche na carte, il y a IDPS. Ndenge to alina ba branche loko la ba ligue des femmes, loko la ba ligue des jeunes, moi je ne vois pas. Hein? Net ligue des jeunes, il y a IDPS, ba créer logo la bango moko, c'est-à-dire ezali structure moko boye, ou ezali régie nami beko na yango. Ou ezali ko fonctionner parallèlement na IDPS. Vous voyez? Et si moi na moka Augustin Kabouya ake comporté bango plainte ndenge bokoloba nga na ibi ndenge à ma connaissance na ibi que Augustin Kabouya asengi na bato nyonso yo bakoki koloba pona IDPS bakoki ko prendre part ya IDPS en public bazala na mandat oyo yemoko ali ko octroyer bango. Vous voyez? Mais ce qui moi na moka Augustin Kabouya accueilli pour porter force du progrès plainte. Bon, n'a évité. Les forces du progrès allaient dans le logo n'a éboué. C'est-à-dire à l'instruction pour fonctionner indépendamment de l'IDPS. En qualité de qui? Oh, moi, Moka, Augustin Kabouya, qui nous reportait bango plainte. Donc, je pense que à l'intérieur de cette histoire, il y a à boire et à manger. Ce qui lobby. Tokondanaki. Position, il y a Babérin rouge, il y a PPRD. Je ne pense pas que Babérin rouge, n'a quand même plus loin, il y a ça le logo na bango moko, ndenge basali yango boye, pour la relaxer que tu as indépendant, tu dépend de la mototé. C'est-à-dire, il y a mouvement moko boye, oyo, et ali gérer na bango moko, et ali gérer na katia IDPST. Donc, moi j'invite l'honorable le président Aïe, secrétaire général, il y a IDPS, Wali, Augustin Kabouya, Mwana Bouté, ou là, comme on a mis le nyonso, pour la couper ça, comme il y a école, ma boko, pour comme il y a école, à Kende Liboso, ce qui font du progrès et à les structures, na katia IDPS, et qu'ils aient qu'on dépend de na yo. En tout cas, ils ont à disposition nyonso tout, pambate, force du progrès, et à l'ina katia, ko saboter, mon salon, comme il y a école, à ko sala. Ce qui force du progrès, et à l'INACAT, il y a IDPST, l'État, les autorités, basent à disposition pour mettre ces gens hors l'état de nuire. Parce que, pour la crise aux yeux de tout le monde, il n'y a pas l'autorité de l'État dans la ville-province, il y a Kinshasa. En tout cas, Bisso, n'a ambition, autre pour la Congo, dans le lingo de la Congo et comment, Tobenaka mabe malamu. Merci. Et ça, moi je ne peux jamais les soutenir. Merci mon Boka Dominique Mbaya. Oyoki elenge ya Congo.